barulaye, na Kenya barulaye, na Kingakati barulaye, et voilà. Donc, interpellation, il y a des Congolais ezali, Félix Akendaki, avant d'en en Égypte, n'a été sur Zongi. Avant qu'en Égypte, tout le monde, premier ministre, il y a Soudan, Ayaki, non, ministre des Affaires étrangères, je pense, ou premier ministre, il y a Soudan, Ayaki na Congo, Okutana Félix. Après ministre ou premier ministre, il y a Soudan, il y a Okutana Félix na Kinshasa, tout le monde président, il y a Éthiopie, Ayaki na Congo, Akutani na Félix. Alors, Batouana mi balé, ba Okutana Félix, pourquoi? Ba Okutana Félix, parce que samedi, donc lobby, après lobby pour Abino, Félix Azali Kozwa présidence, il y a Union africaine. Naloba qui a mon vidéo à lobby qui est Kozwa présidence, il y a Union africaine pour Félix, Ezali mérite T, Ezali élection T. Kozwa présidence, il y a Union africaine, Ezali l'histoire que le président Union africaine Bassala, gestion il y a Union africaine, est à la tour des rôles. Donc, les lots qui d'Afrique m'ont dirigé. Après 2 ans, ils ont Mboka Boumsoussou. Après 2 ans, Mboka Moussoussou. Et ce qui est ici, les 54 pays d'Afrique, Zongeli Lissoussou, na numéro 1. C'est comme ça, Oyo, Bayokana, qu'on gérer l'Union africaine. Alors, et on coïncide que cette fois-ci, présidence de l'Union africaine est qu'au na Congo. Donc, ezala makako mutu azana pouvoir. Ezala milou mutu azana pouvoir. Ezala idiot mutu azana pouvoir. Ezala un intelligent azana pouvoir. Cette fois-ci, la présidence est kozala na maboko ya Congo. Alors, voilà pourquoi ces présidents, ces pays, bazali koya kokuta na Félix, pour na ba agenda na bango qui demande l'intervention de l'Union africaine. Na kati ya ba agenda wana. Boyebi très bien que Mboka lokola Égypte, Mboka lokola Libye, Mboka lokola Tchad, Mboka lokola Éthiopie, Mboka lokola Érythrée, Mboka lokola Djibouti, Mboka lokola Soudan. Bamboka na nyonso vi na bango ezali ko dépendre na mai ya fleuve Nil. Boyebi que fleuve Nil e banda na Afrique, e banda na Uganda, ti ekenda na Égypte. Donc, bamboka wana nyonso fleuve Nil ezali ko traverser, bazali na mai mususu te, bazali na ba fleuve mususu te. C'est-à-dire que vie na bango ezo dépendre na fleuve Nil. Alors, bilanga na kati, komela, kosukula, misala, baijine, tout ce qui demande l'eau. Po na bango, mai ezali ko uta na na fleuve Nil. Alors, ce qui fleuve Nil est athée, il y a un problème na Égypte, il y a un problème na Éthiopie, il y a un problème na Soudan. Alors, bamboka wana nyonso, bazali ko dépendre na fleuve Nil. Alors, ce qui bomoni fleuve Nil, ezali fleuve moko ya munene te lokola fleuve Congo. Ezali fleuve munene te lokola fleuve Zambèze. Ezali fleuve munene te lokola Amazon. Fleuve Nil, le komonango ezali que ezali fleuve ya mulayi na mokili. Fleuve leki mulayi na mokili, mais ezali munene te. Alors, na moke nango o ezali, ba pays wana nyonso bakabola mai, irrigation pona bilanga, pona baizine, pona misala mususu bakabola yango, mai wana na tango ezali kokoma na embouchure na Égypte, mai ekotikala moke lokola mwa rivière. Alors pona Égypte, pona Éthiopie, mai wana ezali moke ezo suffire te. Banda kala, bamboka lokola Égypte, mboka lokola Éthiopie, mboka lokola Soudan, bazalaka na intention yako benda mai, bakomisa fleuve Nil munene, mai ezala ebele à partir ya fleuve Congo. Fleuve Congo ezali munene. Pona bango, na côté nord-est ya mboka na biso, na province orientale, basala tunnel. Tunnel wana euta na fleuve Congo, ekende kokota mai ekende kokota na fleuve Nil. Ce qui mai ya fleuve Congo, une partie ya fleuve Congo ekei na fleuve Nil e okoma munene, mai ekozale belé, alors eko suffire na ba pays wana nyonso na tangi. Alors,
sikoyo ba président ya Égypte ebele, ba président ya Soudan ebele, ba président ya Éthiopie ebele, bazalaki ko influençaka le gouvernement ya Congo to ba ya Zaïre pour que ba négocier kozwa mai ya fleuve Congo. Mobutu l'a rejeté. Kabila, Laurent Désiré Kabila l'a rejeté. Joseph Kabila l'a rejeté. Mais danger ezali sikoyo tozali na patin. Tozali na président idiot. Oyo que ye ayebi ko sala analyse te, ayebi ko loba non te. Risque ezali parce que ba pays wana nyonso solution ezali nini? Ndenge nini pona kozwa mai ya fleuve Nil. Ezali soit un basenga d'une façon humanitaire na Congo ou bien na Zaïre, bapesa bango mai. Batobola nzela ndambo mai ya fleuve Congo et kota na fleuve Nil. D'une façon humanitaire. Qu'on présenter na Congo que non, voilà, Égypte, Soudan, Éthiopie, bazali na problème ya mai. Alors, bozala ba humaniste, bozwa ndambo ya mai ya fleuve Congo na bino, bo pesa biso to réseau des conflits parce qu'il y a un conflit entre ces pays. Conflit où ezali tozomona ke ekokoma na bitumba, ezali conflit entre Égypte na Éthiopie. Boyebi ke Éthiopie bazana problème ya courant ya mwinda. Éthiopie décidaki basala barrage hydroélectrique na fleuve Nil. Donc bakanga mai ya fleuve Nil, mai wana siko etonda, soki etondi ekweya na se, kuna basala ba turbine pour epesa courant na mboka na bango. Alors, l'Égypte s'oppose na barrage hydroélectrique oyo ya Éthiopie. Pourquoi? Égypte balobi soki Éthiopie bokangi mai wana ya fleuve Nil, biso na se, côté ya se, mai ekozala ebele te. Toko souffrir pour na misala na biso, bilanga na biso, makamuso, parce que toza na mai msute. Mai o toza nango pembeni ezali mai ya mungwa. Mai ya mungwa basopa na bilanga te, bilanga ekozika. Alors, l'Égypte menace l'Éthiopie d'une guerre. Soki Éthiopie bakati basali barrage wana basilisiango. Éthiopie babanda déjà kotonga barrage wana. Et comment déjà pembeni ya suka eloko etikala sikoyo bakanga mai. Construction ya barrage et ceci là. Etikala siko bakanga mai. Alors, l'Égypte azali koyebisa na Éthiopie soki bo meki ko kanga mai tokobunda la guerre. Ba négociation ezali ebele pour que babunda te. Mais en tout cas, l'Égypte ezali prêt pour babunda na Éthiopie, ce qui Éthiopie ba meko kanga maiwana. Alors, solution ezali ndenge na uti koloba que ces pays-là bango nyonso traversés par fleuve Nil ba senga d'une façon humanitaire na Congo. Or, ce qui Congo andimi, même d'une façon humanitaire, andimi ko pesa kotobola nzela maya fleuve Congo mususu kota na fleuve Nil, nous aurons un problème na barrage na biso ya Inga. Barrage ya Inga ekozala na debi ya mai ndenge sengelite pour étourner. Nous aurons un problème. Tokozala na problème ya navigation ba bateau ko uta Kinshasa et kende Kisangani. Tokozala na problème ya forêt na biso équatorial. Boyebi ke forêt na biso ezali dense na partie oyo fleuve Congo ezali kokita. Tokozala na problème ya forêt na biso. Banzete na biso kozala na mai o esengelite. Tokozala na problème ya bambula. Bambule ko beta lisusu makasi te parce que boyebi ke fleuve Congo soki ezali ko s'évaporer. Mopepe wana, milinga wana, ezali ko créer ba nuage ezali ko provoquer mbula ezali ko beta na forêt banzete na biso ezana santé ya malamu. Alors, ce qui fleuve Congo ba diminuer yango, mai eza susu mingi te, évaporation kozala mingi te, ce qui évaporation eza mingi te, ba mbula kozala mingi te, ce qui ba mbula eza mingi te, zamba na biso la forêt équatoriale aura un problème sérieux. C'est un problème national et c'est un problème c'est un problème national. Alors, maintenant, pour la bango solution humanitaire, Congo, Banda, Mobutu a boya. Laurent Désiré Kabila boya. Joseph Kabila, même s'il était rwandais, il a refusé. La corruption, nyoso, bata Mobutu ba boya yango.
Je reconnais encore Katumba Mwaki, qui est parti discuter na Égypte, na Éthiopie, en ce qui concerne projet humanitaire du Congo pour la Maï. Paix à son âme, na Katumba Mwaki. Il a rejeté la corruption, il y a des Égyptiens, corruption, il y a des Éthiopiens, corruption, il y a Soudan, les pays sont réunis, Sangisaka Mbongo, corrompre l'autorité congolaise. Mobutu Ndenge Nalobi a rejeté, Laurent Désiré Kabila a rejeté, Joseph Kabila a rejeté. Mais le risque est allé maintenant, tozali na un assoiffé d'argent, tozali na chécoulaire à la tête du pays, oyo même si au corrompre na $1000, Félix Akoya kolanda $1000. Alors, risque ezali pour na biso na Congo, pour na Maï na biso, pour na fleuve Congo avec Félix. Parce que, autour de Félix, tous ses conseillers sont des corrupteurs. Bazali Bachekouler, lui-même assoiffé d'argent, corrupteur. Alors, risque ezali que Félix a kendeko cédé Maï à fleuve Congo pour que ba irriguer yango et kota na fleuve Nil. Alors, ba pays wana nyonso, solution humanitaire ce qui échoué, bazali na table na solution ya corruption. Ndenge na yebisi bino que bazali ko sangisa mbongo pour que ba corrompre ba autorité congolaise, ba ndima kopesa bango mai. Ce qui est solution ya corruption et réussir, eh ben, la dernière solution c'est la guerre. Le président Idriss Déby l'avait dit. Ce qui bozali ba idiot. Vous comprenez juste lokola bambwa ba milo o boliaka, boyebi makambo ndenge ezalite, taisez-vous. Taisez-vous, ces pays ne vous appartient pas. Ces pays ne vous appartient pas. Idriss Déby plutôt le président tchadien, aloba kiyango, alobi tokozwa maya fleuve Congo de gré ou de force, tokozwa yango. Il a dit, l'interview na yezali na YouTube. L'interview na yezali na YouTube. Ya YouTube tokozwa maya fleuve Congo de gré ou de force, tokozwa yango. Alors, ceux qui vous bolé soupe yamboa, vous ne comprenez pas que votre frère a zotia pays na biso na danger. Alors, ba pays wana nyonso avant ba koma na niveau wana ya guerre te, ba zwa mai na biso de force, il faut tozala na leadership o ezali makasi na mboka na biso, o ikoki kosala face na bato wana lokola ba Idriss Déby na Égypte. Mais danger ezali nini? Pourquoi na ye koloba alerte ezali pour na citoyen congolais nyonso? Félix azalaki en Égypte. Après avoir kokuta na présidente ya Éthiopie, après avoir kokuta na premier ministre, bien ministre des Affaires étrangères ya Soudan, Félix azan en Égypte na ibite soki azongi. Na Égypte, qu'est-ce que Félix a déclaré? Félix a lobby nazolandela de pré-conflit oyo ezali entre Égypte na Éthiopie concernant Maï, fleuve ya Nil. Nazolandela yango et na lingite ba pays oyo frères et amis bakoma basuka na bitumba, basuka na guerre. Alors moi je vais trouver la solution à ces problèmes. Ya fleuve Nil. Question nazoto na bino bandeko. Félix aussi a solution à donner. Un idiot aussi a solution à donner. Idiot akoki kozala na solution. Au moment où na kati ya mboka na biso na Congo, na Kinshasa, tokende Congo mobimba te. Prenons la ville de Kinshasa. Félix ne peut pas donner l'eau potable aux citoyens congolais. Incapable, 2 ans yangoyo, incapable apesa mai na ba citoyen congolais tozo ata commune moko ya njili, apesa bango mai. Mais Félix a trouvé solution à kopesa mai na Égypte, na Soudan, na Éthiopie, na Tchad, na Érythrée, na Djibouti. Apesa bango mai. Azana solution. Alors, nazoka mwanabi non, yeso alinko ya, idiot pe a commis la solution kopesa. Idiot pe yepe a commis muta kopesa solution. Alors, cette solution, c'est quoi? Félix alinko kopesa bango. C'est juste ya kozwa mai ya fleuve Congo kopesa bango. C'est ça la solution pour lui. Donc, pour Félix, barrage à Inga et Koufa,
ce n'est pas son problème. Pour Félix, navigation bateau et longwa qui chassati qui sangani et comme ali sous-sauté, c'est pas son problème. Pour Félix, bilanga, forêt nabiso, forêt équatoriale et koufanango, c'est pas son problème. Pour Félix, bané Congo nyos donc à partir de Équateur, Bandundu, Bas-Congo, Kinshasa. Donc, Tokoufa na biso Maya Fleuve Congo et Koufa, ce n'est pas son problème. Son souci, c'est de donner solution à sa maï na Égypte, à sa maï na Soudan, à sa maï na Éthiopie, à sa maï na Tchad, à sa maï na Érythrée, na Djibouti. Voilà mon problème. Yango toyebi sakabino que classe ezali finalité. Mais classe ezali importante. Pour la gestion, il y a organisation nyonso. Pour la gestion, il y a cité. Classe ezali importante. Parce que classe est que pesa yo makanisi. Oyeba ke non. Ngai nazali président ya Congo. Bato oyo bazana ba ambition na bango ya kozwa biso mai ya fleuve na biso de gré ou de force. Ba vidéo ya ba président wana ezali. Alors, ngai en tant que Congolais, solution ni nakozwa. Solution ezali ke ba yokana ndenge ba mukili ndenge salema, mai wana ya fleuve ni ndenge ezali ndenge wana ba yokana bakabola yango ndenge bakabolaka. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas notre problème. Soki balingi basambela nzambe, ba égyptien baza soki ba musulman. Bamboka nyonso ba chrétien ba musulman ezali. Ba beta mabolongo na se, ba sambela nzambe akitsambula, mbule beta ebele pa na bango pour que fleuve Nil maille comme ebele, c'est pas notre problème. On ne peut pas tuer notre peuple pour servir notre peuple. Yangwana mon problème. Problème nanga yangwana. Boyebi ki